Le combat doit être permanent contre les dictateurs. Nga bakanga ngana ba choc. Mais comment on continuer que ça va interview, que continuer que le Kabila doit dégager au pouvoir. C'est un président illégal. Il a amené les gens. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants. Courant Katanaka. Namboko yo, ezana batuba kokisa 30 ans batala nakenda na kimbanse ke congé na mona mutu na ndako na bango kokisa 40 ans atala TV pa na bango te. Le problème qu'il y a, tout ça c'est Kabila. Il roule en carrosse avec Balietna Naï. Tshisekedi est mort, Kabila croit que l'IDPS est athée. Il a pris les Bruno Tshibala, il a pris les Moubake, mais l'IDPS Tozali, Félix a voyagé, Bisso Tozali, Tosala qui marche. Nous continuons le combat. Le combat continue, c'est ça. Ça, j'ai dit ça. Tshisekedi a mutu moko boye, oh mutako mekate. Dis-moi quand j'ai dit, au moins oye na mabele na kata bunker nanga. Mikolo on sala be mission. Oye za mabele na ngai oko mekate. Mais je suis en train de dire, Kabila est là. Aluka azwebe mamobutu akundango na Gombe. Cimetière a salelaki Tshisekedi. Azela mwasi na ye soka kufi akunde kuna. To kunda Tshisekedi to banda mausolée tozo sala déjà mausolée. On n'a pas de choix. Ba travaux déjà bandi na mona ba travaux bandi kuna. Tozo sala mausolée na ndenga système parce que ba très peu bazo ngaba kout. Na minute tozolo. Celui qui est tokomona même yo mu combattant libanda. Ok pas Tshibala tolongolo na parti. Tozoloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Salut fidèles internautes, Balandi à www.elengiacongo.com, la chaîne du moment, avec Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le papa de Preston. Voilà, devant vous c'est Jenny Ngoma et derrière cette belle caméra c'est cache Nicolas Osombia. Tozawa, na invité spécial, très spécial, Lololo, pour mettre vraiment le point sur le i sur la situation politique, union sur un beau cannabis au RDC. Sans plus tarder, non, c'est déjà Malobaki, j'ai dit bonjour. Ah bonjour Jenny. Boni papa. Ouais, tout ça bien, super fort. Vous avez bien c'est ce que Masola Mboka ndeni makambo arrangement particulier, les cas ndeni. Ouais, Masola Mboka arrangement particulier. Bon, d'abord, je me présente pour présenter Ngabienté et fils Mouko, secrétaire national à IDPS chargé à mobilisation. Bateau Baïbaïbi. Les problèmes qu'il y a, Kabila est allé dans le congrès naïko signé bateau arrangement particulier. Ça prouvait une fois de plus que Kengo na baobe mina ku Kabila ko tinda ba bateka nguba liboso parler du peuple baoteka. Baoteka nguba liboso parler du peuple, mais arrangement particulier montre que ça pour la bilonios. Le problème qu'il y a arrangement particulier wana et concerné bisoté parce que les gens qui ont signé bango tende bazar rassemblement. Nous sommes en train de dire que il a amené ça. Il a amendé les accords. Personnellement, ngana sepeli parce que Koboy a signé l'accord à Senko, mais c'est Kabila a signé un certificat de décès. Moutako kufa lelote, mais sokan dimi na kufa moya opekisezate. Moi, n'est-ce pas que bilonion bata rassemblement na bata majorité bozo viser ka ba élection, n'est-ce pas Isabongo? Le problème qu'il y a c'est quoi? Na minute, on ne peut pas aller aux élections avec un gouvernement. Quel gouvernement? Il y a Bruno Tshibala. Kabila fait ce qu'on appelle le débauchage politique. Biso misu ba fils mgo bazo contacter biso na cadre de rebelle 5 millions na cadre de trahir. Mais nous ne pouvons pas trahir la cause du Congo. Jenny, le 10 avril, l'ère Balobagi marche et rassemblement. Nabimaki, Bakanga Kingai et Pabata Kabila avec beaucoup de tortures, j'ai été libéré. Merci Nabatunion Sobazo soutenir à niveau diaspora.
Mais nous constatons quelque chose, que Kabila est en train de s'entêter, mais c'est un dictateur affaibli qui quittera le pouvoir bientôt et nous saurons ce que nous allons faire. Voilà, betele biso ozong siso mwa sima masola le 10 le kaki ndenge no sala kini po bakango bongo toka ka bakangi Monsieur Fils Mukongo na Monsieur Fils Mukoko national bakangi le kaki vraiment ndenge ni. Bon ndega na lobage naza parmi ba dernier fils à Tshisekedi o Tshisekedi ya Noma quoi. Tshisekedi ya Noma nga secrétaire national ya mobilisation ya agriculture. Tshisekedi lera Noma nga secrétaire national mobilisation na bimagi marche. Tellement que le secrétaire général adjoint Félix a voyagé pour ba contact diplomatique et ça qui il fallait na bima pour défendre le drapeau wana. Ils m'ont arrêté ba memanga na camp Kokolo ba torturenga ba tianga ba moto ba cigarette mais okobo mana onzoto moli moté la cause est juste j'ai été libéré na moi ba malaise okomona moi ba choc mais nous sommes là, nous continuons la lutte. Nous disons ceci. Les corps Bissotozali pour n'abaccord à Senko. Si Kabila ne respecte pas les accords de Senko, Yabasango, Tokoko, Mako, appliquer l'article 64, nous allons arracher le pouvoir par la force et instaurer un état de droit. Accord à Senko, mais moi, la population peut balembi na bango. Banda ko beta tango accord à Senko, bazo kabino te vraiment. Population, quand vous dites la population, la population congolaise est prête pour faire les actions. L'implication de l'Église catholique, c'est quoi? L'Église catholique doit s'impliquer. Ndenge Zalaka, l'ère Mobutu a bloqué la conférence nationale souveraine. Il doit appeler le peuple à se prendre en charge. Ndeti Tshisekedi Aloba. L'Église catholique ne doit pas laisser Kabila installer ce que moi j'appelle la oumélacratie. La oumélacratie, c'est-à-dire Kabila restera au pouvoir, il va régner. Les problèmes qu'il y a, et pas Bandegonapsa diaspora, au moni Jenny, son a les émissions pour Balandarayo. Bandegonapsa diaspora, bakomina o benga, distraction, combat événementiel. Le combat doit être permanent contre les dictateurs. Mais comment on continuer que ça interview, que continuer que Kabila doit dégager au pouvoir? C'est un président illégal. Il a amené les gens. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants. Courant Katanaka. Nambokoyo, Ezana Batuba Kokisa, 30 ans, Batala. Nakenda na kimbanse ke congé na mona mutu na ndako na bango ça 40 ans à la TV pas na bangote. Le problème qu'il a tout ça c'est Kabila. Il roule en carrosse avec Balietna. Tshisekedi est mort, Kabila croit que l'IDPS est zate. Il a pris les Bruno Tshibala, il a pris les Moubake, mais l'IDPS Tozali, Félix a voyagé qui Biso Tozali, Tosalagi marche. Nous continuons le combat. Le combat continue, c'est ça. Le combat continue. Donc, nazo lobango, donc nazo marché va monter. Parce que vivre avec Kabila, c'est souffrir chaque jour. Et Zalinde Nwana, yo muta poto, oko vanda na poto, ozoboya ko soutenir combat ya démocratie. Quand est-ce que yo ozonga na mboka? Au bando foutaka ba chauffage. Les gens doivent comprendre. Ils sont venus chez moi là-bas avec 5 millions, me contacter pour bamoni na balate, na zampiaker, bazwanga bako sanga na kata lycée bo sanga na ba tibal. Kabila zo salani, objectif nezanini. Jenny Kabila a commis ko zwa ba politicien azo sise bango loko la malala. Assisé à Boaki, Sisaki Sami Badibang. Il a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Luc. Azui Sami Badibang à Boaki, Aya Zui, Oyo Soba Bengi Bruno Tshibalo à la manette à Mouine.
azwi souye abwaki ye. Selon rassemblement, c'est Félix Tshisekedi qui devait être Premier ministre. Lokola bango ba résister, tolobi na bango ba sala makambu na bango, mais nous nous amenons la barre très haute. Félix Tshisekedi devient candidat à la présidence. Oyo biso tolobi ba sala makambu na bango, soki ba organiser l'élection ba organiser. Et je suis en train de dire, Moutounio Soyaï de PES, tant que secrétaire national, Djenioye Baragrad Nanga. Naza secrétaire national chargé de la mobilisation. Moi, je ne suis pas secrétaire national chargé de l'agriculture. Je suis secrétaire national de l'IDPS. Il y a parti au Lenganko était IDPS à Tshisekedi, chargé de la mobilisation et déploiement de troupes. Donc, il y a Congo Mobimba Tina Batapoto. Mais je suis en train de regretter le groupe Moya d'individus à niveau poto. Félix Tshisekedi, président rassemblement hier, Bakeba menacé Bango na cadre. Comment va vrai combattant, il y a cause à changement, Bako Tika ba individu wana, Bakeba sala ba bêtise wana. Mutu wana zolo baguna na poto, aya na kinat. Akutana kanyama biso muto bundaka na kanyama yepe kuna mpota osala lit na yepe karasi eza ndenge maona bino bata lita poto basala yango baolia keke baomela koka biso nde tokendaka omoni baboro oyo basali ba consonne le problème ezali nayebi bato bazali nazo félicité bato basutena ngai na London City neti mer na nga mo bekomone banda na M Nagoloba pe na Allemagne, ser nanga mo komone banda na C. Nagoloba pe na Suisse, combattant mo komone banda na G. Mais batu tout ba comme ba théoricien. Boko zonga mukoni na mboko parce que Kabila veut faire ce qu'on appelle le régime de Oumélacratie. La Oumélacratie, Kabila va rester au pouvoir. Il restera au pouvoir parce qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Bon, ce qui est l'élection salami, c'est pour l'élection de Yantozo visé. C'est pour l'élection salami, où est-ce qu'il y a? Nous attendons les élections, mais je ne crois pas qu'un dictateur peut faire des élections normales. Atie bani na onje makamno sanje bi ke élection kozala avec Bruno Tshibale kozala. Et le koyo Kabila zo sala le kamwena sans point consort. Vous devez comprendre, à comme ici Kassai zone opérationnelle militaire. Ce sont des théories pour dire que là, on n'a pas fait l'enrôlement, il n'y aura pas des élections. Il est en train de planifier tout ça. Mais biso tozo lobande na lobano Jenny to kufa to zelara to pola. Moi j'ai dit ça. Batu ba muna ngane tika combattant moi esika Jenny ngana liboko nango ko na lobango. Na loba pamba te liboko nanga o ezalaka na plastique. Mobutu mutabukango oyo. Ozo comprendre? Liboko mobutu mutabukango. Na banda komba okala. Des problèmes ezali que Kabila lokola ba boma Tshisekedi na plan na bango. Ba boule que quand on a tué un lion, mais la race reste. En parlant de Tshisekedi, corps na eza ekoya les 12, est-ce que ça confirmé to ezaka bongo bongo? Les 12 corps ya patriarche Zoya biso tokokunda on a limité. Na limité mais gouverneur de la ville a boya le bi place okunda bibembe zali na cimetière ino na bandaku bakunda bembe na ndaku te. Ya André Kimbuta. Omoni Kimbuta asala mamne ya ba patente na ba ndenga kangaka ba biloko. O comprend? Ebe Tshisekedi eza mari misambu te. So balito sila banzete tikala. Baya kozwa ebembe wana le 12 ba memango mani militari. Jenny, je dis ça. Tous après, s'ils veulent tomber avec les pouvoirs, les 12. Totie bango piège les 12. Toko kunda Tshisekedi na limete. Na Bible ba kunda batnanda kute. Bible c'est différent, but baza vraiment te mais la limete bat basé la loi est égale. La loi
na mbandaka bakunda bati na ndako te Tshisekedi biso tokunde na permanence po to contrôler tokende kunde na Gombe to na métropole po na butu bakendaka babinelaka ye basala ba incantation po elelisa peuple. Nous disons non. Et bien mais il y a le 12 tozion na aéroport toko kundango bango baya ozebembe wana il a asali kiti ya kozongisa kanyam. Le problème est ça biso tozo zele bembe. Moi je suis en train de préparer au monika poyo batan mo yande na za boss na na luki na ta ketche pour bossa ba reportage. Ketche zalieza déjà. Aluki la bino moi ravitaillement. Les problèmes est allés zanine. Nous avons mobilisé les combattants à partir à lobby. Celui qui viendra faire gaffe Nebemba Tshisekedi, il va laisser sa peau. Ça, j'ai dit ça. Tshisekedi a moutou moroboe, oh moutako mekate. Jenny, moi quand je dis, au moins, oh, na ma belle na kata bunker nanga. Mikolo on sera be mission. Oza ma belle na ngai oko mekate. Mais je suis en train de dire Kabila est là aluka azwebemba mobutu akundango na Gombe. Cimetière a salelaki Tshisekedi azela mwasi na ye soka kufi akunde kuna. To kokunda Tshisekedi to banda mausolée tozo sala déjà mausolée. On n'a pas de choix. Travaux déjà bandi mais na moni travaux bandi kuna. Tozo sala mausolée na ndenga système parce que ba très peu bazo ngaba koute. Na minute tozo loba. Celui qui est tokomona même yo mu combattant libanda. OK pas chibala to longolo na parti. Moi te boko sila kolongola boye boko sila pe. IDP c'est aussi la te ba mubage to longola ba akenda marche te ngam na kenda ba marche. Batike la biso pe to régner. Na minute oyo na IDPS na Kinshasa Jenny. Soko tangi Félix Tshisekedi, otangi Jean-Marc Kabund, otangi Rose Boyat, otangi nga. Biso mto régner. Tshisekedi mutatika biso mutanomanga. Chomona na kenda sa marche abache munduki ba ko obeta te. Pendant la bénédiction, le problème qu'il y a, c'est quoi? Bato belé balela na niveau poto fils mukoko, je suis même moral nabino nazali ba soda soa ngamino boto la chombo. Tala soda zo soa mutumini pour boto la chombo. Na changeaki numéro, il fallait normalement na pe sabino numéro na cadre ba contact politique et ça 081 61 240 71. Et ça 081 61 240 71. Numéro nanga direct. Soko benga n'espoir bientôt au sola. Ce qui peut benga na cadre piégé nga au moins na ebale. Voilà, mais c'est fils mukoko to comme vraiment na suka émission na biso moi iloba suko kolobela population na lokwa yoza chargé à mobilisation ko mobiliser bango pe na lobana wana. Les problèmes on a la goloba na peuple congolais à diaspora botika distraction. Nazolo bango mutasika na mambo position à la raté zande Tshisekedi da tchanga da mafuta nazolo bano il faut yoka. Sobo moni batu moba osa makambu kuna libanda ya mabe. Omoni batu wa basale makambu libanda na ya ko menancer Félix Tshisekedi. Na kaneli bango. Na lobby yango déjà. O ba menança qui na poto. Vous comprenez? Nazo lobango na kombo ya Tshisekedi. Bo s'impliquer na combat, bo soutenir biso. Il y a des combattants bana ba kacho. Il faut toi assister bango. Boyebi ke Kabila zo débaucher ba tout partir comme moi faible. Il faut toi assister ba combattre. Numéro na pesi bo benga pe. Ezateka bo tala ka be mission. O comprend? Ezate numéro ngoyo 081 61 240 701 et 081 61 240 71. Numéro na pesi bo benga
bakombata bana bakasho kala te tozobanda makambo tobengi fara opération Lindalala, opération Fara contre Kabila. Pe omoni mabeza poani ezali nakata te loba mabeza nini lettre loba na Kabila tokosala mars le 10 azo se préparer normalement bino il faut bando préparer bo pesa biso ba moyen Kabila go ala neti lelo asutuki ka to betie loko asutuki lobi to betie loko mais tozanga ba moyen wana te Kabila makasi te okende na olobango omonde bakangenga ba matisinga dimension na la ceinture noire mais na comme ceinture rouge ba kokoka te les problèmes ezali lobby na besoin de la sensibilisation bobenga ngai na cadre. Merci beaucoup na maman wana ya Angleterre comme on aime na pesika M. Merci beaucoup Jenny pe na loba na boss na yo o se déplacer o eti na bunker hein eza musala ouais o se pour na télé 50 les cartes on s'est déplacé vraiment au Luka vraiment ou améliorer quand même moi revenu na caméraman na cadre pour outi loin avec sa boulot pour sur na fils Mukoko. Voilà, merci M. Fils Mukoko. M. Fils Mukoko chargé de la mobilisation. Il y a eu deux pèses. Il y a eu des descendre sur le terrain.